Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour la grande famille de Maman BBC Mpoï TV. Bonjour, bonsoir. Et si que vous avez bino partout dans le monde, j'espère que vous allez bien. Bisopé par la grâce, toujours la grâce de notre Dieu nous suffit. Kota aimer partager, ceux qui ont liboso s'abonner et que ça vraiment biso bien makasi mingi. Voilà, bon week-end na balandinyo so ya BBC Mpoï TV. Meilleur V, bonne année 2025. Alors, ticket Nzambe aïba toujours kobaté abiso na 2025 oyo 365 jours et vous à la facilité mais tout ce qui mawana na biso et accompagner biso. Voilà. Kota aimer partager, merci na bande ko nyonso o baza ko considérer musa na biso, merci na ba message, merci na ba remarque na bino, merci vraiment. Alors famille Libota, bon famille Libota, shalom pardon, shalom. Voilà, nazongi sous parce que Joe Oyo to ticket vraiment to PC tenter il faut si lama parce que ça 2025 archive des olo bana minute Oyo. Alors avant na kota na émission na ngabandeko, je crois to utaki kota la to utaki komona pardon to utaki komona bandeko na biso ya TikTok Belleville TV promo ba félicitations na ye na musala na initiative a bien oya zwaki ya kosala Belleville TV Award to mona ki yango biso nyonso e bato ebele ba sepela ki nango na ide wana e mama BBC pe na part na ye azwaki likanisi na bango wana alongoli yango na TikTok amema ki yango na YouTube pona kosala nini pona ko propager kaka sango yango ya bandeko baki osala nini bakende ko s'abonner bakende pardon ko voter bakende ko voter ba catégorie oyo bachaki na Belleville TV Award ya koloba keno bato ba voter ba meilleur nani artiste ba meilleur nini ka ndenge kendaki na ba catégorie yango ba catégorie ezaki au moins ceux qui passent 6 je crois 8. Alors ekendaki bien et le 2 janvier dès il fallait résultat ebima et résultat ebima qui to mona qui noko dako tonton dako azwaki trophée to mona ki nani décor to moni tegra to moni mama étoile to moni mama Hélène bango nyonso. Alors maman Marie Hélène bango bazaki na dacosta na film ya spiritus je crois. Alors ekenaki vraiment bien félicitations na bango nyonso na bandeko oyo Zwaki. Voilà. Ce que likamnange eza nini bandeko bolanda. Belleville TV Award wana eza likanisi moko eyaki kaka den ku karaboui. Ya kovanda kokanisa koloba Belleville asali biso musala mo kitoko mais elle était accompagnée na ba artiste mususu. Toki kozongisela ba artiste wana nini biso ba fan na Belleville biso famille Libota 100% famille Libota ya TikTok toki osala nini nde ba kanisa ki ya kosala Belleville TV Award ya koloba keno basala ba catégorie et bato ba voter ka ndenge eleka ki wana bandeko. Mais à notre grande surprise, tu es comme on a ba voisin ou eza ba kwiti ko bima koloba keno oh ba ibi ide na bango. Oh mon Dieu mon roi. Likambo peza sanga. Oh ba ibi ide na bango. Oh ba ibi ide na bino bozana ide. Toke na epai tozonga bino bozaka na ide. Ide penza bino bozana ide. À part peut-être ide ya ko bamba mama na bino na se. Les lois aza rien aza déjà anéanti 2024 nyonso idée nini bopesa ki à part ko kabola na bato. Oh
boyoka ape soniko boyoka soni comment est-ce que il faut toi ko rappeler bino ba kwiti ya koloba ke non est-ce que bino boyebi ko respecter ba artiste est-ce que bino bozaki ata na minimum ya ba artiste muke minimum ya respect na ba artiste o peut-être ba ko accompagner vision ya mama bino vous les abakwiti boya na bozo na ba kiti bo vanda tant bozo koloba ke non Belleville TV promo ayibi idée na bino par rapport à quoi ayibi idée na bino na ndenge nini bino bozaka na idée bino bozan idée kutu ya koloba keno ya ko remettre ba comédien ba nani ba trophée bino bozala kata na minimum bozata na minimum a respect ya ba comédien bozana minimum wana te boyebi ko respecter ba artiste te devise na bino eza ba insulte devise na bino eza ko séparer ba artiste na mama bino to rappeler bino na lorsque bozwa koloba keno bazui idée na biso est-ce que vous êtes rendu compte ya koloba ke bino devise na bino eza ko séparer mama bino na ba artiste bo respecta ka ba artiste ba zapemeni na mama bino te bozangi soni eza ko zanga vraiment soni devise na bino eza ko finga ba artiste mais nga zo lekelanga lorsque bobimisi pe moi publicité na koloba keno SB award na sekinga moko na kati anda kwa balobi ozo sekanini ngabi makamno seka bo comprendre ngote to rappeler na no bino est-ce que bino peza bozaka na idée devise na bino ata kutu na ba comédien oyo ba artiste o peut-être bo pointer bango wana na ba nini na bino wana ya soki soit disait ba awards na bino wana ba yoka kutu na sonit nga na place ba artiste na ba yoka soni na yoka soni ya ko zo peut-être awards yango ya bino bo yibi ko pesa ba artiste nani ba artiste respect ba artiste bazo ko travailler na mama bino na keba Bartiste bazo travailler na mama bino c'est comme si bazo pema na bonbon ya koloba soki kake barde nga ma finge kolata nzoto kebite bake tie pa ba parents na nga ba mantisi ba parents na nga na miniature bozo koloba keno ba yibi biso idée avant boloba bongo ya keno ba yibi bino idée bozo ki salon makanisi na bino na sima bino bo respecta ka ba artiste est-ce que bozata na respect ya ba artiste parce que nous là la famille Libota to respecta ka nga kutuma BBC na lobango chaque Nazana respect belé à artiste tout sans exception. Oh, ba accompagner ka vision à Poutine. Parce que na ebi que no Poutine tant ozo comme écriture ou comme film à travailler mon côté, à a besoin d'artiste. Alors nous la famille Libota, idée wana zaki ya kenon to tombo la pe bango ba eba kenon nous famille Libota to pesa bango respect, nous famille Libota to considérer ka bango parce que ba accompagner ka vision à mère na biso. Parce que bino boya koloba keno ba yibi biso idée boyo kana nous sonité boyo ka penza soni franchement bino devise na bino za ko finga ba artiste siko artiste nini na bino bolingo pesa ye trophée artiste nini bino bolingo pesa ye trophée artiste nini bino bozo reconnaître pemeni ya mama bino elekelinga kutu na omona ke bozui pe sherika botie wana mutu wochi ko matisa na ba miniature bo fingi bo silisi siko soki siko na vote wana sherika ndabimi bo sande bo remettre les trophées est-ce que bozo réfléchir bino bato est-ce que bozo réfléchir yango na oloba keno boza bato mo no bo vanda bo komi ko rêver voye ba susu bo eloko nini bo sala bozo rêver à la fin de compte ba tricher bino ba ko tricher bino ba ko tricher bino nini bino de faut boya ko tricher biso degré de force boko tricher biso depuis 2025 boko tricher biso tinati et loko mo kana oyebisa bino lorsque bozolo bakeno ba tricher bino bo respectaka ba artiste bino batu mo bimba bolo barakeno oya ko bungela mama biso to ko finga boza batu moko boye na ebite so bolotaka nini boyebi keno elekelinga bosi la mana makamu keno ba yibi bino idée ngana zongisi bino kaka ya koloba keno bino tango oloba keno ba yibi bino idée ya ba comédien nini oyo bino bopesa ka respect ba comédien nyonso o baza tout autour à mama bino baza on dirait ba vivra pembeni baza on dirait ba vivra na machine na bonbon ya anytime ka boy paso ki kaka bonbon na pa non pe me katani kaka pamba la mo esilipo na bango mafinge bandi qu'on soit trophée oh bino bolingo pesa ba artiste wana c'est comme si bozo se moquer na bango franchement
Bo se moquer na bango, bo réfléchissa qui bien te. Donc bo bossa na kanabino buzo ba nyonso bosaka sur les réseaux sociaux. Bo bossa na kanabino ba insulte bossa bo finga ka ba artiste. La preuve est que na artiste belé te kaka Sherika oya lobi bo uti ko matisa moi na bato a déposer na ko déposer. Pour na ba insulte na bino. Après bo zui susu bo kamati susu bo tche susu na ba film soit disant que non bo kende ko voter. Dites-vous que non, il y a peut-être ne pas voter belé. Ce que vous avez remettre un trophée wana. Vous allez kabatute. Il y a un ba bino. Vous on dirait bossa makambo ebi eloko bo sala te bo ebi pe eloko bo lingate. Bosi bo bambani nase bo silama. Oh ba tricher bino par rapport à quoi? Bino devise na bino za ko finga ba artiste. Est-ce que bino okyo penser ata okyo sata na idée ko ba keno to remettre ba banani ba artiste na biso ba trophée beto sala bango ta ba cadeau okyo ta ko penser nango bino boza na idée na ta mukete bino devise ma finga devise za ma finga mawa ngala yo kele bino soni na place na bino tango boya ko ba keno ba bibiso idée na kena bino musika te Sherika kakao Sherika. Bota siko bozangi mayele, bozui susu na ba film angwa Sherika mutu oyo, azaki pembeni ya mama bino, a jouer, bo finge ti à la preuve du contraire bo ekolo bakeno a tieni mama bino poison. Mais bo kamati susu elongine bo tieni na ba film na bino, bo tieni na bino na banani na bino na ba séquence na bino soit disant que non, ba tuba kene ko voter. Siko boy bisanga, idée na bino est-ce que zaki idée na bino to zaki idée. Matalana na mal bolandi penza que non, bato ba sa eloko moko bien biso peto sala. Mais ezalaki ya bino ko sala te vi que no bino devise na bino ezalaka ya ko finga ba acteur ba comédien nyonso o baza peme ya mama bino aussi bo échouer motuna nangeza kaka siko bo chepe Sherika wana namoni batindeli nga séquence ngo batindeli nga mo eloko ngo ya soit disant que no bo voter siko tant bo chepe Sherika siko Sherika nde a remporté siko trophée bo sandeni bo benga mais mutuna bo si bo fingaki après bo lobi ba yibaki bino idée bandeko bolingate bato musuba ya ko réfléchir na place na bino. Alors c'est bon, le message est passé. La grande famille, je crois bomoni titre bomoni photo en miniature. Et avant la banda promotion est raté. Là tozo mona touti kota la film na biso deuxième épisode. Namoni ke no tokoina nani linda tokoina linda na film oyo tokoina penza Davina pe kuna babungana na bandeko na ye babungana na baleki na ye vraiment ezaka pasi histoire on ngezo kende mais soki bon na ebite soki bino bosali constat oyo ngana moni Poutine no azui mama ani nde mama ya nani ya David ya nani ya Linda soki botali bidongi ekei ok et pas Daelina mama top bilongi pe ezo kende vraiment otali pe sikoyo nani mama Milo na Patricia bilongi pe balani kuna bomona sikoyo Poutine non wana zane suka donc yake na donc na ebite Poutine ozaka somo mama umela 2025 ezala ya yo mama. Alors selon moi ça to uti kota la film tozo ebate sikoyo Maman Marie-Hélène aye bandekwe Maman Marie-Hélène aye azongi Maman Marie-Hélène azongi toye bate sort ya kenye kozala nini maman bokilo abandi ozwa relève à côté ya côté le mela bokilo boye. C'est quoi les messages total en abino parce que ça juste kaka début et ça deuxième épisode. Ce que j'ai encore aimé, le message était vraiment bien passé et ça na salon automoni nani Priska tomoni pe na ndeko na biso na mususu na maîtriser combo na été et voilà baoswana et voilà boyebi que non tableau wana na sepela ki nango ya koloba ke non ba fi ya salon ba yebi makambo batu ata ndenge Davina vandi wana panzani ba otonga ba fi ya salon na sepeli ka ndenge Poutine asimbi a toucher na ba fi na ba salon ba tuté ne bomoni bango wana ba fi ya ba salon na ba tuté OK salon kanga pesa so pesa na tirette kanga ti
Tota ka kuna yokende na bango mibala na prise kanande kona biso mususu wana. Voilà, nakangi parenthèse de promotion parce que tout ça juste quand na deuxième épisode titre nango eza la boniche. Alors, toke siko na lisolo oyo na memela ki bino bande ko bolanda na no vidéo oyo après na ozongela bino bokende sikate please. Bokende vraiment esikate bolanda vidéo comme ça na ozongela bino. Regardez ce qui va se passer ici. Rôle bakeno loko la na yé na Belvis TV Sika eza ki ba pesa ngai chance. Rôle bakeno loko la na yé na Belvis TV Sika eza ki ba pesa ngai chance. Rôle bakeno loko la na yé na Belvis TV Sika eza ki ba pesa ngai chance. Regardez ce qui va se passer ici. C'était comment il dit aux gens qui directement viser ma canissinion sur la Belleville TV parce que bah, c'était venu. Mais pas tout boubis ça va dans la place mais tcholaka. Voilà. Mais pas tout boubis ça va dans la place mais tcholaka. Voilà. Mais pas tout boubis ça va dans la place mais tcholaka. Voilà. Mais pas tout boubis ça va dans la place mais tcholaka. Voilà. Bah, c'était Belima ils ont sur la Kandi. 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 Ça dit ça façon à dédier Belleville, on a dédié Belleville film oh yango moni. La Tsekombo naye village Kandi. Mais c'était comment il dit aux gens qui directement viser ma canissinion sur la Belleville TV parce que bah, c'était venu. Mais pas tout boubis ça va dans la place mais tcholaka. Voilà. Bah, c'était Belima ils ont sur la mais même si vous avez tcholi dans le mais saute moteur quelque part quand il maille. Saute fleuve. Et quand il maille, on même chose que c'est là ya chose que c'est là ya te ya bralima. On m'a que na pona pemela la bralima na on m'a maille on est tambola souté. Mais moi je sais tchola mais on m'a maille sur et quand tu sous fleuve te saute moteur saute fleuve. OK, merci. Biso to le balolo côté ba ça. Choga. On appelle ça la chance c'est abonné ou biso ba s'abonner tongo. Parce que confiance on va appeler ça biso de ba biser la moto. Et il y a assurance ya malonga ou te pas na yo moto ko. Nous assurer bango. Tu ba batala. Ça dure TV Maloba eza Maloba. Batala. Ça dure rôle bakeno loko la na yé na Belvis TV Sika eza ki ba pesa ngai chance. Ba je peut temps ya fond la misu balanda vraiment histoire. Ça dure groupe évangéliste tout ça là qui toujours ici siko moi ba idéologie wana ba parce que pendant histoire c'est dire ba ki bino la ba bunga ki biso na mutu alors on a za moko ya groupe évangéliste fallait siko na zongi ça écriture ya groupe évangéliste c'est ça c'est dire ba to ba la histoire on va comprendre que non c'est histoire annoncée et bandit village Kandi. Si, non, déjà soit Koufi. Laissez les morts enterrer leurs morts. Bah, oh, bah, Tikali, bazar, tout le monde a bah, vivant. Non, relève mon toit Koufi, à ceux qui accueillent, à Tena Makambuna, bah, oh, bah, Tikali, il faut pas ça là, Makambuna Bango. Donc, on va te dire, le cola, qui va Koufa, papa Mayindu a Koufa, bah, oh, bah, Tikali, là, bah, jouer le quoi Mayindu. Non, même si tu peux, il y a plus que Mayindu. On se comprend parce que Mayindu, c'est là qui qui mais bah, oh, bah, il y a plus que Mayindu. Alors, bah, tout d'accord, là, bah, bah, grand théâtre. Bah, grand théâtre. Et ça que merci surtout la bango pour la disponibilité la bango parce que économie patient que je bâtis c'est qu'on réunit bango boye bah ça abonné à Belleville TV Bozela village Kandi. OK, merci deux personnes pour l'embauche. La grande famille Boyoki hein, c'est par là vous allez vite comprendre que Keto jalousie Nzoka asalape ki dialelo mbisi alandaka ka placement esalaka nini etiolaka bino moko boyoki mais boyoka siko ingratitude ya mokili bosana bango mpe boti loin Dessinage. Auto bosana tout petit peu. basila ti Ah, si là. ba belvi boti na bango nyonso kozaoza Il est au-dessus de loin. yo boti ne loin te Tant que ça ma na catégorie on a beaucoup de ça ici. bakota belvi te mutu aya aloba que nzambelanga bomoni te otosa ba émission oyo bandeko eza pe na sens moko te ke no se toyaka ko ramener toyaka ko zongisa bato boyoka maloba sko kisasa ki bomoto eza wapi humanisme ya mutu eza wapi humanisme ya mutu eza wapi parce que batuna ki ejini mwana lemba chapeau coup de chapeau à toi po atuna ki pona nini kaka oye ko se présenter na Belleville télévision et voilà alobaki nini
mbisi alandaka place mayo ezosala nini ezochola kote mosusu mayo nani mayo ezochola te o mayo echolaka mais bocomprendre eloko alobi wana ezalaki déjà jeton siko biso ntango tosali boye oyo encore mama BBC ntango na ye nazongiseli bino babiloko oyo po bandeko bolata yango mpe na mitema te botya yango mpe na makanisi te parce que moto atikali kaka motu oyo abimi tintin eza ye nde abimi tintin po alanda place oyo ma echolaka alanda mpenza siko tozoyeba te lelo ingratitude wana eza mpona nini neti nga mama BBC navandi na réfléchir nalobi na ye moko mpe Christian Goshoga po wana eza nga namona nga eloko ya malonga mpe te ajuwaka che Belleville okoya na baaventure te et pas Belleville ozoya kolakisa biso mosala soki peut-être Poutine azaki mutu moko ya kozwaka kaka bato moko boye mpona basentiment mais le Belleville télévision mpe etelemi te soki kaka alobi keno atala bango mpe bato yango ya bacour de grand oyo mito esalaka te oyo bazanga kovandisa bagroupe na bango mais ta mosusu mpe Belleville TV ekweya mpona bato alokwa Christian Shoga oyo mais lokola Poutine aza na objectif na Belleville télévision habité chaîne nango eza mpona boye soki botali mpe bomona keno bato oyo nyonso baya mpona bafitilité bato baya mpona babuzoba moko boya keno vision ya peut-être ya Poutine ekende mosika te bango nyonso bango wana baza esu pembeni na ye te ta mosusu je na ye oyo ajuwaka ou encore façon na ye ya kojouer ezopermettre te na écriture ya Poutine yango wana peut-être mpe Poutine asala nini atika peut-être mpe kobenga ye nga nayebi te eza juste oyo nga nazo réfléchir po soki otali maloba azoloba wana ye alingaki peut-être atikala kaka azalaka wana tout le temps edépendraka mpe na je na yo edépendra na savoir faire na yo mpo ndenge aza na Christian Shoga oki otya ye mpe na gesho te po gesho aosilisa ye ata décor oyo aosilisa ye donc nga naloba nanga ata ntango na bana otalaka ye na groupe évangéliste wana na bana omona kaka ezali kaka keno babandaki kaka otya ye kaka keno figurant moko kaka wana mpo na je mpenza boye na banda nanga komona nanga je na ya malonga te na théâtre oui wana eza avi nanga parce que chez Poutine c'est du travail chez Poutine c'est du savoir faire soki peut-être bapesa yo chance ya filme moko batali mpe peut-être mpe esepelisa bango je na yo esepelisa bango te bon je sais pas naosala analyse nanga parce que chez Poutine lorsque oza na batala na yo rassure-toi ke no lobi lisusu Poutine aobenga yo so oza na batala na yo eke ayebi ke no aza na besoin elongi oyo efigure na ka oyo ifo mutu tel aobengisa yo toyebi te siko ndeko mobali oyo soki alingaki keno atikala libela kuna nga na bino toyebi te ekomi keno bakontaka mutu bakontaka ye te na cour de grand parce que mais ye alandaka Belleville soit disant que non ma ezochola kuna tika alanda bozomona ingratitude ya mokili bandeko bo partager émission na biso beau partager franchement la grande famille beau partager et c'est loko moko ba eko bêtiser Poutine alors il faut tozongisa ya kolakisa tala mutu o ayeko manquer Poutine ayeko rabaisser Poutine botala kaka le même mutu wana maloba aloba pona Poutine bozolanda la grande famille alors bozwaka pe eloko wana ya kopartage aka babiloko aboye parce que on a peut-être ayeko kitisa o bochaye na bacour de grand te bochaye boye bato musu pe bakozwango siko toya pe na oyo kaka ye mutu wana alobaki keno bochaye na cour de grand te akita na cour soki tokobenga ngo so cour de petit toyebi te ye cour de grand ayaka na cour de petit ayeko loba keno na landi place ma ezochola bongo te siko boyoka mutema pasi ya nini ya kopartager to répondre que non yé cours de grand alanda cours de petit to lo babongo ya alanda cours de petit alobi que non cours de petit ma ezochola mais lelo o ya sali wana eza nini eza mutema mabe keto évolution ya mutu c'est-à-dire que non tango ya wana miso pe zaki ka que non ben vite télévision pe kende musika te to lo banini na minicho ba dire na ende zo funda non bongo te la grande famille L'espoir bien dans ma bêtise. Beaucoup de ça été na course ya cours de grand. Beaucoup de ça été. Il y a ancien théâtre ou bayebi dans ma bêtise. Cela veut dire que beaucoup de ça été comparer pena mututé comparer la génération naie sur ebi génération naie. Cela veut dire que génération na biso basi la base mwa mkie ngana ye. Alobi bo comparer na génération naie. Bo comparer na génération na ye
bandeko tolanda lisusu na ozongela bino. Regardez ce qui va se passer ici. Rôle bakino lokola na ye na Belleville TV Sika eza ki ba pesa ngai chance. Rôle bakino lokola na ye na Belleville TV Sika eza ki ba pesa ngai chance. Rôle bakino lokola na ye na Belleville TV Sika eza ki ba pesa ngai chance. Regardez ce qui va se passer ici. C'était comment il dit aux gens qui directement viser ma canissinion sur la Belleville TV parce que c'est tes élèves. Mais pas tout boubis ça va dans la place mais chonaka. Voilà. Mais pas tout boubis ça va dans la place mais chonaka. Voilà. Mais pas tout boubis ça va dans la place mais chonaka. Voilà. Mais pas tout boubis ça va dans la place mais chonaka. Voilà. C'est tes élèves mais ils ont la Kandi. 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 Ça dit ça façon à dédier Belleville, non dédié Belleville film oh yango moni. La combo naie village Kandi. Mais c'était comment il dit aux gens qui directement viser ma canissinion sur la Belleville TV parce que c'est tes élèves. Mais pas tout boubis ça va dans la place mais chonaka. Voilà. C'est tes élèves mais ils ont la paix. Mais même si vous avez choli dans mais saute moteur quelque part quand il maille. Saute fleuve. Et quand il maille, on même chose que c'est là ya chose que nzela ya te ya bralima. On mona que na pona. Peme la bralima na. On mona maille on etambola souté. Mais moi je sais chola mais on mona maille et quand tu souffle fleuve te saute moteur. Saute fleuve. OK, merci. Biso to le balolo côté ba ça. Choga. On appelle ça la chance c'est ça abonné ou biso ba sabona tongo. Parce que confiance au ba pesa biso ba biser na moto. Et il y a assurance ya malonga ou te pas na yo moto ko. Vous assurez bango. Tu ba batala. Ça dure TV Maloba et za Maloba. Batala. Ça dure rôle bakino lokola na ye na Belleville TV Sika. Eza ki ba pesa ngai chance. Ba zo peda ta ya fond la misu balanda vraiment histoire. Ça dure groupe évangéliste tozala ki tozongisi siko moi ba idéologie wana ba tazaki pena na histoire c'est libre ba bunga biso na mutu alors ngwa naza moko ya mo ya groupe évangéliste fallait siko nazongisa écriture ya groupe évangéliste c'est ça c'est à dire bato ba la histoire ou ba comprendre que non c'est histoire annoncée et bandit village Kandi. Si, non, déjà soit Koufi. Laissez les morts enterrer leurs morts. Bah, oh, bah, Tikali, bazar, tout bête à ma sola, bah, vivant. Non, relève mon toit à Koufi, à ceux qui accueillent, à Tena Makambunaï, bah, oh, bah, Tikali, ne faut pas ça là, bah, Makambuna Bango. Tu vois, bah, le cola, qui va Koufa, papa Mayindu à Koufa, bah, oh, bah, Tikali, là, bah, jouer le quoi Mayindu. Non, même si tu peux, il y a plus que Mayindu. Parce que Mayindu, c'est là qui a qui a qui a mais bah, oh, bah, il y a plus que Mayindu. Alors, bah, tout à travers là, bah, bah, grand théâtre. Bah, grand théâtre. Et ça que merci surtout la banque pour la disponibilité de la banque parce que comme il passe hier aux artistes c'est qu'on réunit banque boye bah ça abonné à Belleville TV Bozela village Kandi. OK, merci deux personnes pour l'embêter. Lokola na Belleville TV Sika ba pesa ngai chance. Effectivement ba pesa qui est chance. Ce que chance ba pesa qui est. Est-ce que a joie qui bien, toi joie qui mabe. Ngana bino to yebite bino boko melanga ba commentaire yemo kwa lobi na Belleville TV Sika eza ke no ba pesa nga kaka chance. Maintenant dites-nous pour la nini kaka ingratitude oyo pour la nini kaka ko bima ko ya ko loba ke no bo China cour de grandté mais oleka wana afuta yo la grande famille boti kaka pe méchanceté boti kabandeko na otu ko landa ndeko moko lobi okozala bolamu 19 mais mabe kaka moko mabe wana moko ezu nyonso 19 bolamu nyonso pona nini soki otali ye Christian Shoga yango soi-disant cour des grands ovandi na plateau na moment oyo na siècle ya lelo oza mutu moko te ya koloba di n'importe quoi na plateau oleka place wana oyo lobi ke no bochaye na cour des grands te ye cour de petit oleka osenga pe ba pesa yo chance oloba pe ke non ma ezochola wana yango na ye ezaki question moko piège au moins nani jini mwana lemba pe posa ki ye ezaki piège
lokola aza mutu moko alobaka mingi ayebi biloko azoloba te ata ndenge avandi azoloba keno bocha na cour de grand te okomona keno mutu abosana na ye keno aleka na ye na cour de petit yango akenda koloba kosenga keno bapesa ye chance à jouer et ayeli nini kuna ayeli parce que amoni keno ma ezochola kuna kote mususu ma ezochola mais ezo ba soki ba so de mouton ezosani nzambe na ngai Guino, c'est la méchanceté gratuite hein. Siko soki to osenga bino bo partager émission oyo boko yoka mutema pasi pona nini parce que kuna ake koloba makambo moko eza yango te siko vérité pe yango yo ya mi bengi cour de grand nzoka leka pe na cour de petit aya ko senga na cour de petit chance ba pesa y chance à jouer amona ki non na cour de petit ma ezo chola siko bo mona siko bandeko à quoi bon ya bato aboelo quoi bandeko botika bon bato musasa bolandela kabango te non eza question ko landela kabango te totika non 2024 bêtise ezaki belé 2024 ezaki vraiment belé na minute to sito lobi na 2025 oye na lokuta to ye pe to zongi soto ko to recadrer o kaka wana to ye kaka mbala moko wana tango bino bozo koloba ke no bolanda ete to landa ete sko ato yele bino vérité aleka na cour de petit ya bêtiser cour de grand a bêtiser nani Poutine ya koloba ke no bocha na cour de grand te bocha na cour de grand te botala bato boko chaye aza na cour de grand te mais ya aza na cour de grand zoka aleka na cour de petit to benga ngo cour de petit cour de petit ma ebana ko chola bi nga pena kende kuna na ko meka chance. Maintenant, pourquoi ce genre de méchanceté? Pourquoi qui mouté mama be abino ba comédien? Ba tout le quoi ba Christian o ne ba tout pe ba bomi nani théâtre. Ne ba tout ba bomi théâtre. Bon imaginez eloko azo sala boizana no aosa ela non moi si o eza belle vie. Si ko so to bito zo gesho to chai wana to zo da costa to chai wana to zo Pierrot to chai wana. C'est-à-dire abomara bango cessé parce que bango pe bazana ba succès. Na minute on a film non ce qui gesho aza c'est bon. Ton d'accord ça c'est bon. Ba tonton Pierrot baza c'est bon. Ba Ada Ilunga c'est bon. C'est-à-dire nenga zawana azape na bango mutema mabe aolinga ka kokitisa bato atika na maloba ya koloba cour de grand. Siko bozo bo partager bato ba mona keno ye azo loba keno ba tche na cour de grand te mais côté au cour de petit aleka na cour de petit kena ko senga kuna ba pese chance. Mokileza mabe et puis ba ans begoya ba richesse begoya bana cash et puis voilà génération faut une génération na ye so ebi génération na classé ko le battre to uti loin na été to uti loin na ba sila to ya ba Afrique du Sud na ba 2000 tala soni to uti loin na bango te na yete mais oso yake pa na ye o mona ke pa na ye mai banda ko chula mai banda ko chola siko mutema mabe yango eza ya nini yango nga nazoloba soki azosalela muninga mwana mwasi boye siko bana mibale eza ndenge nini parce que ba tonton dako basi basimbi théâtre bagesho kuna basi basimbi ba Ada kuna ya bengi bango ba cour de petit mais na minicho bango nde makambu ya benga bango ba cour de petit wana bangonde makambu na minute oyo c'est-à-dire que non soko monia ça azo loba mabe oyo sentir peut-être jalousie envers Poutine c'est-à-dire que non na bandeko na mibali na pe aliaka bango ka cesse mais façon ko loba ka ezate bangonde il faut ba miyebe la za faux mutu faux tête Parce que Moutoulo connaît si papa Elombe, lelo papa Elombe, a joué pas belle vie. Papa Elombe a commis benga cour de grand ya koloba keno Christian Shoga o ba yena sima. Ya commis chapé na ba cour de grand, nzoka ba papa Elombe pe baza. Mais lelo papa Elombe a joué pas belle vie. O yaza mwana na ye na tant que papa Elombe a joué pas belle vie. Et ça qui faiblesse t'es. Eza fierté ya bana o baye na sima na ye batomboli musala ayepe apesi bango susu coup de pouce aye li susu alobi ke non
na soutenir ndeko esprit ya soutien nde bo mona pe papa elombe et puis za musala na ya okyo boya te koyeba kofanda na bato yo siko muto bilobela bo bato pe pa ko éviter yo ya mi bengi coup de grand siko papa elomba olobani. C'est par là vous allez vite comprendre que non bato ba baby si théâtre bango yoyo bazolia bango cc bato ba tie eza ba o ba Christian oyoyo na ba comédien mususu ya diaspora ya mibali mutema mabe eza ta ya muninga bondima azaleki na bino nini kozanga petite sœur naza na bakini petite sœur lukela nga mo tableau esa ka ja taka nga yaya na yo soki bokena ngo bongo l'humilité précède la gloire. Je ne pense pas que non Poutine a oboya. Reconnaître musala muninga na yo. Ba esengo ba uta rapoto ba ebo e Belvia pesa ka bango ba Belvia to okelo ba keno Belvia okelo zata peut-être ata mwana ya nani ya esengo. Okobenga ba ese wana baza ba yuma. Tant Belvia ba ye pas Belvia bo pe Belvia bengi bango boya ko jouer ba jouer. Belvia reconnaître musala na bango, a reconnaître baza ba yaya. Naningi pe yaya figurer na film nanga. Eza ba respect, eza ba nani azozongi ba nani azozongi c'est la ba yaya na e. Siko yo yaya na nozo se respecter boyete, siko leka ko respecter on ndengeni. Yaya tout ça ça compte hein. Yaya avant leka respecter yo moko ba nana komi respecter. Na minute yo mwana mukia obeta mbunda yo mukolo bina. Boza na choix te bondima ngwe eza bongo. Eza ba orgueil moko boye tala nengo ko mu ko ngaika okene Turquie mabe ozonga bo comme on dirait peuple nomade moko boye donc ozana ozoye baté afri d'ici des sous ne côté we obeta to eloko eza wana fi d'ici dité ouais ba ko garder ba relation c'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Ba benga qu'on a filmé, garder relation à mutu, c'est tout. Et c'est important. Asa pele ki na bino okipe ko kwese les petites sœurs naza lukela nga tableau. Petite sœur lukela nga tableau naza na bakina naza na 5 jours. So za moi filmer lukela nga tableau comme ça talaka. À comprendre j'ai. Ce que bino ki mutema mabe on dirait so ndeni. Ce qui vient de bino boza ba coup de grâce, il fallait ka botika ba coup de grâce ko bo combien papier ndenge nini. Bozo na ba Congo bo nini. Groupe ya yo moko koki ko vani sangote. Ce que muto aza même pas na groupe. Azo louer ne ba terre papa avant d'anticiper ma solo bon. Bozala ka bien na batu. Aza leki pa na bino bo pese respect que non la minute o leki na za na makambu. Petite sœur na bakini. Petit c'est na bima boyete na besoin tableau créer lenga kuna Belvia oboya créer les yo parce qu'on reconnaître pe bien wana za yaya nanga sko bino kaka ba orgueil moko boye sanga tina bo lingo kitisa mutu mokili mobimbe zo mona ke non na minute za de ye mokili mobimba to mona ezataka te to yo ka te to mona misu peza to za ba avec le te to mona butu lo kwa moi. Belvia okota na banda kwa batu sa ko beta kokoko. Sko yo mutu moko boyo bima kaka boye pa ya ko ba keno bo chai na baku de kante azala te fioto. Mais non. Nzoko leka wana. Okenda ko senga ba peso chance ya ko jouer. Olanda ka nenge bande omsu balanda ka keno ma ezocho la tika na kende kuna. Papa soki pe o performate bien te, o joua bien te ba moni keno ou encore tableau pelo e mona na te basandeni bazo oka na makasi ba bacha yo wana papa elombe to loba nini papa elomba sa père ya Poutine abengisa ke na ba film régulièrement te mais ceux qui ont besoin papa na ya lycée la papa na esinga est-ce que bon mona papa elomba ya créer les problèmes non parce que bino eloko zo boma bino ça que no bo linga bo figurer na ba film nyonso ba benga bino c'est pas ça. Nde loko zo boma bino bo keto.
ça passe, hein. Regardez ce qui va se passer ici. Rôle bakeno lokola na yé na Belleville TV Sika eza ki bape sanga chance. Rôle bakeno lokola na yé na Belleville TV Sika eza ki bape sanga chance. Rôle bakeno lokola na yé na Belleville TV Sika eza ki bape sanga chance. Regardez ce qui va se passer ici. C'était comment il dit aux gens qui directement visaient Makanissignon sur la Belleville TV parce que c'est tes élèves. Mais pas tout Bibi ça va place mais Tchonaka. Voilà. Mais pas tout Bibi ça va place mais Tchonaka. Voilà. Mais pas tout Bibi ça va place mais Tchonaka. Voilà. Mais pas tout Bibi ça va place mais Tchonaka. Voilà. C'est tes éléments ils ont sur la Kandi. Kandi. Ça dit ça façon à dédier Belleville, na dédier Belleville film oh yango moni. La Tsekombo naye village Kandi. Mais c'était comment il dit aux gens qui directement visaient Makanissignon sur la Belleville TV parce que c'est tes élèves. Mais pas tout Bibi ça va place mais Tchonaka. Voilà. C'est tes éléments ils ont sur la mais même si vous avez Tcholi dans mais saute moteur quelque part quand il maille. Saute fleuve. Et quand il maille, on même chose que c'est là ya chose que nzela ya te ya bralima. On mona que na pona pemela la bralima na on mona maille on etambola souté. Mais moi je suis chola mais on mona maille et quand tu souffles te saute moteur saute fleuve. OK, merci. Biso to le balolo côté ba ça. Choga. On appelle ça la chance ces abonnés ou biso ba sabona tongo. C'est confiance sur ba pesa biso ba biser na moto. Et il y a assurance ya malonga ou te pas na yo moto ko. Vous assurer bango. Tu ba batala. Ça dure TV Maloba eza Maloba. Batala. Ça dure rôle bakeno lokola na yé na Belleville TV Sika eza ki bape sanga chance. Ba je pena temps ya fond la misu balanda vraiment histoire. Ça dure groupe évangéliste tozalaki tozongisi siko moi ba idéologie wana ba parce que na histoire c'est dire ki bino na ba bunga biso na mutu alors ngwa na za moko ya mo ya groupe évangéliste fallait siko na zongisa écriture ya groupe évangéliste c'est ça c'est dire bato ba la histoire ou ba comprendre que non c'est histoire annoncée et bandi village Kandi. Si, non, tout déjà soit koufi. Laissez les morts enterrer leurs morts. Bah, oh, batikali, bazab, tout bête à ma solo, baga vivant. Non, relève mon toit koufi, à ceux qui accueillent, à quel makambunaï, bah, oh, batika, ne faut pas ça là, makambunaï bango. Tout le monde le cola, qui a koufa, papa Mayindu a koufa. Bah oh bah tika la bah jouer le quoi Mayindu non même si peu il y a plus que Mayindu on se comprend parce que Mayindu c'est là qui oye qui on sait qui oye mais bah oh bah il y a plus que Mayindu alors bah tout à travers la bah ça bah grand théâtre bah grand théâtre et ça que merci surtout la bango pour la disponibilité la bango parce que et comme il passe hein que je bâtisse c'est qu'on réunir bango boye bah ça bah abonné à Belleville TV Bozela village Kandi. OK, merci deux personnes pour l'embêter. Voilà la grande famille. C'est ça le monde. Bosse na cour de ninité, na cour de grand té, bota la bateau bourouchaye. Mais au leka wana pona kwa kosenga chance, bo pesanga chance na Belleville télévision et voilà. Bino moko boyo kiango, bo partager les biso émission comme ça batu o batali émission wana ba ye ba keno, batam ba ko se retrouver ba ko tala pef émission na biso o ba comprendre ka keno o aza mutu te, o aza mutu akolanda te. Eza mutu akolanda te nini ezangi kaka keno bayambi na plateau bia eza tana bata wana biso tozalaka bango bazalaka ta baye na bata moko boyeboye mais lelo efali keno aza na makambu na esili nzamba pese toujours makasi likolo nango kaka matolo kaka matolo okepe na théâtre kuno otali na film à Belleville pardon au moins keno matolo ezate a corriger bino didodo a corriger bino na nyonso nde loko esa bino keto mabange ezate donc a eza musala mawa la grande famille c'est na mataki vraiment bolimbisa parfois makamusu epesaka kanda epesaka vraiment kanda. Alors tous les belé wana na Belleville télévision lobby pour na film biso la boniche les autres qui est déjà bien. Alors focus toujours quoi la grande famille, je vous aime, babon année na bino nyonso tokutani prochainement. Bisous, bye, beau partager s'il vous plaît.
Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.